C'est pas bon. Peter Kazadi na gouvernement Fati banyoko na biso. Pour Alex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi dit-on. Les taxis-motos n'ont plus droit d'accéder à la Gombe, sauf quelques motos des livraisons officiellement identifiées. Le patron de la police de Kinshasa, le général Blaise Mboula Kilimbalimba, prévient et annonce des sanctions exemplaires à l'endroit des contrevenants. La situation d'interdiction de la circulation des motos dans la commune de la Gombe est débile. Il y a des limites. Lorsque vous savez que vous voulez accéder dans la commune de la Gombe, vous étiez à moto, changez de véhicule, prenez votre voiture de luxe, entrez avec dans la commune de la Gombe. C'est comme l'instruction de l'époque. Tu as ma bouche, tu ne passes pas. Toutes les motos ne vont pas circuler à la Gombe, excepté seulement les motos pour la livraison des restaurants identifiés à l'hôtel. Lancée il y a quelques jours, cette opération de traque des taxis-motos dans la commune de la Gombe est supervisée personnellement par les commissaires divisionnaires adjoints, le commissaire provincial Blaise Mboula Kilimbalimba, dans le but de dissuader les chauffeurs de taxis-motos, appelés communément Ouewa, au respect strict des mesures prises pour sécuriser la population dans la ville de Kinshasa. Bien avant ces opérations de bouclage dans la commune de la Gombe, le général Blaise Mboula Kilimbalimba a tenu une causerie morale à l'intention de la police spéciale de circulation routière. Objectif remettre de l'ordre après plusieurs réclamations de la population. Il les a instruits à l'observance stricte de l'arsenal de textes qui régissent la circulation routière, notamment le code de la route.
Fiston. Oh, Fiston, tu as un ennemi. Musalande esali biso ba ennemi. Musalande esali tokutana nayo eza refona sana musa metala ona lobi obomi pe mutu te azamba solo to solo lindengo ebisinga bi komanda tuninga soka pesa combien? $500 na kozongo. Voilà mikanda na kozwa $500 wapi ata bino. Oui ça va 500. Na kozongo wapi $500? Mikanda. Oli permis pour futa. Ça c'est $500. Mais ce qu'on permet c'est la rassure, tu sais on a permis. Let's nga so na la télé na car na ngana tambola na oya ngaka. Acheter une verre. Zwa mboka mibeko. Yanga yango. Bosu ngai pardon. Asia ebisu ngai pardon. N'est-ce pas permis oya ngai? Là-bas on va vous demander ça. Vous êtes un intellectuel. L'ancien permis, vous ne pouvez pas tenir les fonds sans avoir un permis. Là-bas, on va vous demander l'assurance, le contrôle technique, l'ancien permis. Là-bas, on s'allie à nos respects à Bando, on a $80, 60 à discuter. Mais ça, document, Bando, ça a été faire parler du peuple clignotant. Soko ke tout droit vers qui prend ça là na bande à katikati. Soko ke ndeponga bi ozi bande à suka. Après ça mbongo to tiki azande kona bino bobo ma le couteau m'a payé moni mbongo ça dans la bouche nanga awa mbongo ngoma no sansa na nguya ngoyo na ça tule loko musu na bouche nanga yiti ko zinga nyino sokoyo na ina $20 na tongo na changer 10 na tikele bosu nanga ta zalo na bosa solo na za na ngoto so na mbona pesi na ngoto mbongo ngoma na ba telefone na ko tala kuna ko na MP total na zata na enka MP na ko na nani uno ko luka papa na ngai na ko na nani toke ka lufungula so o memie ka general au lucha ila na fourier central kuna na ko binga nai na minute pa pesa ngamo o kura mutu ko tika la police ko ya kufuta ka le jour où vous aurez de l'argent, vous allez venir. Bossa la biso ma bema kasi vraiment. Bossa la biso ma bema kasi. Na lobi na bilo bien. Et puis la mort à la biso po eza bien. Au foot amande boy batiki yo. Na ba pays étranger sans permis to chauliak. Bacho na kasho pendant 48 heures. Même ko kara eza ngai te. Est-ce que ngam na ko est-ce que permis na kara avant ça mutu ko wa permis na. Est-ce que avant tout ça mitu ka penza de la. Est-ce ngai ndena za bo malé. Avant na zwa carte biométrique yo ya sikezo bima ya 2000 il faut na zonga ça. C'est la loi. On a minute so batuni ngabi mon commissaire où est votre carte na monte na policier tiens. Hein, commandant, est-ce que là un policier? Alors, ah ouais, ils ont affaire à l'iconda, au pays l'iconda. Uno kosumba kobimisa. Papa nangai. Yo basa kuno kobimisa te. Papa nangai. Soki nazaki na mbongo, ngala kanga motema te ngala pesa. Uno kobimisa. Na boyi musala na bino te. Mina sana ngote. Est-ce que vous pouvez na lobby? $50 atiki. Yo ga mikanda te. Ah, mais na bisi bino beke papa na ngai. Na sana intérêt. D'ailleurs coup toi. Na mbulo ndezo ya ba ko vande na obe na kiro. Papa na ngai. Pardon papa na ngai. Soki mbongo ezali ngana pesa bino. Mina sana ngote. Ko tika kasi masola mbongo. Ma pétition je vais go sur la c'est azana la songa la solution pour la bonne grand responsable tala tanga avant interpeller arrêter tout agent en négociation avec les conducteurs à bord d'un véhicule à stationnement mais autres solutions to za ba bibali to ebi ke ada mutu to libéro rapide yo ke biso to continuer chez wana mbongo wana simila babona ya wana mbongo fourier ola mwezo ya fourier goma mibale ya police de police na ya pese biso bakumbi moto eloko biso toza kosenga eza ke tozala mpe na liberté donc toza na liberté te donc bazotakase biso na ndenge moko ya mabe donc ozobula moto bazotraite lokola étranger moko boye
ozala moyen ko vivre ata moke de place on sozo kende oke koto omoni motu babimi boso no mutamikanda mibeko nyonso nzela tozo respecter casque tozo lata nyonso bazo singa tozana bango ba plaque tozana nango biloko tout o basinga kana moto tozo respecter ngo mais ata ozana casque ozana biloko nyonso otelemi liboso ya roulage ata otelemi feu rouge ezopela yo otelemi ozela feu vert omonika roulage wana ya kangi yo otuni papa okainga pona nini okitana na moto na yesu papa nazana plaque nazana casque biloko to nazana ngo okitana soko kiti ba yo soki so moto akoti na mai abimaka okaoka te donc makambo nyonso wana ndenge ezoleka biso toyebi te ndenge nini tokoki osala toboyi na biso kosala bamakambo nyonso ya mabe toboyi kosimba bamashete toboyi kozala bakuluna tondimi na biso tosala mosala na biso moko tolia oyo ya motoki na biso moko mpo toliesa bana na biso nde toza boye toana bao toza baparent toana baétudia bazawa biso moko tozomi débrouiller pe aire moko tobuli après toki osala toki okota pe bacentre tozosala pe baformation na mopanzi mais makambo nyonso wana eza bloqué tina sikoyo 2 semaines tozosala te bamoto eza bloqué bamoto mosusu bapesi bapolisier bakomolanda nango bato na nsima bamoto mosusu babotoli bachange bacouleur président Mbosso apermettre biso alobi akosala effort asolola na général Kilimalimba asolola na gouverneur ti topesi temps ti tokoma vendredi akopesa biso réponse mpona bamoto ebungi alobi bien tosala effort toya kotala ye topesi baliste ya bamoto ebungi na bamoto bakangi nayebisa bino toza 14 mbrikualo en face ya maison Lonze chauffeur oyo bozomona na se ya motuka wana bangi bakanga ye pa baujana so akotinika na sa motuka mpo soki bakomata batambola bamemaka na ye yoka siko baujana bango wana babandi siko koluka bateri mpo balongola bateri bakee nango bateri eza te ale balingi bule bavandi babi tosala nini meme taya ya pe abone kobima toujours na kati ya sa motuka na kati ya sa 3 pine nakobima te soki botambola bomemboni ataka nga na kufa na ngai baya pe baolunda babenda ide ezoya te moye pe babendi na makasi eza te violation ya droit de l'homme wana biso pe kuna kaka tianga biso na kofilme tofilme na kuzu poso bakangi biso frat tobola biso bakabo batali babaluki bazwaka ide te nzambe tosala nini ya nzambe babule ide ezoyaka te yaya pe aboyini kobima malgré bazomenase malgré nyonso ya aboyini kobima batombokele nde nyonso masamso se tika na yo baboyi ya kobima kaka chef na bango bibotika ye tokei na biso bamibala na bakomosasa miniti bakende mpo soki abimi alebayela ye ye mpe luvunu abi jamais nakenda yoka chef na bango yaji kuna biboya na mino tokende bango basali stratégie mibale balongwe mibale batikali mpo soki amoni bongo ali aboya oya ye pa bi jamais jaja na bima bozokota ngai na boyi nakobima te odode jesi jaja na bima bakangi plaque na ye photo bakaneli ye yaya bakaneli ye mokolo bakozwa ye na nzela bakobobolola ye babi bakotokende bafani omuswana sa esambla okende boye aliya alingi abima aideki ya mosusu bakie te pebeleli biso sona bandongo miso leleli kobima te bazaka wana yaso yokata ngi bimaka boye yoka bazoya mbangu akoti mbangu shosholaka yo yiwana koti yozela osambwe yoyo tokandeli la poilo bulaka nzela mosusu bula ata kingasa poilo okobula te akengeli lisusu to abimi abaloli moto abite nakota na balola moto mpo naluka ndenge opelisa ya jip yango wana kuna yeli tazoluka balola baye lisusu wana siko biso esu badongolo misu tozaka wana tozofilme tobeleli ye lisusu masa tika na yo tika kobalola te zonga bazoya zonga masa sho azongi na ndako na ye kiti su na se kuna ale bango kuna mpe baleki histoire esilaka te esili mon général toujours na mitindo oyo opesaki mpona kotia kimia na ville ya Kinshasa na oyo etali moto ekota na komini ya Gombe te ezaka mosala oyo ozosala baservisi na yo mokolo ya lelo bato oyo bazali awa bango batie mangongi bazali 28
oyo baza bamotocycliste nde bakangami mais bakangami lelo parce que mokolo ya lelo mitundo oyaki kobakisa yango lisusu olobi ete non seulement kokanga motocycliste mais esengeli kokanga mpe passager parce que soki bato bazoboya komata na moto mpo na Gombe bango bakozanga bato ya kokumba bakotika mpe mosala wana na komini ya Gombe nde yango wana bazali awa oyo bakangami lelo mpe baoyo bamataki na bamoto bango wana bazali kuna nsima nde bakangamaki na mitindo oyo opesaki mokolo ya lelo na ntongo mpe lisusu mon général nalingi na informe yo séance tenante que mokolo ya lelo tokokisi 920 moto oyo eza saisi faute ya esika nakanisi presse bazali na nsima kuna bazomona se plein na minute otango tozoloba awa na gare centrale baotoboma moto moko na bato babomaki koto tokomi 7 personnes oyo bato ya moto bazoboma Peter Kazadi yo mibongisa kaka tokozwa yo kaka tokolandelo ntina ndako na yo parceke bato bavotaki yo eza bandeko na yo te bandeko no baza na poto me biso bakongole nde biso tovotaki yo me lokolo komi oboma biso tokosilana na yo merci état de droit yango wana oyo bolobaki ya kobomisa bato biso bakombata okomi koboma biso na mbokamarché mpo na bandeko ya este message okomela ti chef de l'état bopesa biso misala bopesa te tokrea mosala na biso moko tokosimama te tokozongela machete tokozongela kikuluna ayebake biso mpe toa basisidere toyeba mindu toyeba kobe ayebi yango bien était venu voir le directeur des cabinets du ministre. Comme l'excellence est empêchée, on a échangé avec lui par rapport à la situation qui se passe dans le pays sur les cas des motocyclistes.
Alors, après l'échange avec le DIRCABA, on s'est mis d'accord sur ce qui concerne cette interdiction, qui n'est pas une nouvelle dans notre secteur de transport. En fait, c'est une décision qui date de longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a parlé avec le DIRCABA. Nous demandons aux motocyclistes de garder leur mal en patience, de rester d'abord calme, d'obtempérer d'abord à la décision. Et après, on verra ce qu'on peut faire parce que le VPM n'est pas là sur place au pays. Nous attendons le retour du VPM. On s'est mis d'accord avec le DIRCABA de voir les cas de nos amis qui sont arrêtés et de parler surtout à ce qui concerne les limites. Parce que dans les temps, il y avait des limitations. On s'était mis d'accord avec les régimes passés que les motocyclistes devraient se limiter telle ou telle part au lieu d'accéder au centre-ville. Alors, nous lançons un appel à tous nos amis motocyclistes d'obtempérer d'abord à la décision et d'attendre le moment venu. On leur diront quoi. Et puis, si on peut voir ensemble avec les autorités, on peut revenir sur les limites sur lesquelles on s'était mis d'accord, en fait d'harmoniser les situations et les conditions des motocyclistes dans la ville de Kinshasa. En fait, la décision prise par le VPM, c'est une décision sécuritaire. Nous devons protéger notre régime. C'est une décision sécuritaire, c'est pour cela qu'on appelle les motocyclistes au calme et à obtempérer cette décision. Parce que la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Si le ville de Kinshasa, mandat mobimba ya Fachi, ote uti kolekisana, mandat na ya transition sans Kabila, tomoni, ville de Kinshasa ezalaki na ba gouverneur te. Ville de Kinshasa ezalaki dirigé te depuis Mokanine, Luanini, oye lobi soko kangi moto. Ozongisa yango te na mikanda nini me kala mingi te tokotelema mpona kosenga balakisa biso na constitution ya mboka na loi nini oyo elobi soki bokangi moto oza na droit ya kozongisa yango te plus moins 920 moto oyo eza na Blaise epai ya général ya ville Blaise Kilimbalimba tolobi yango bakita bamata bakozongisa ya bakita bamata bakozongisa ya soki bakozongisa yango tokangi tosengi boye lelo oyo tomoni bamreko na biso bandeko na biso bachauffeur oyo bazosala hausse de prix ya 5 000, 10 000 mais tomona mokolo te la police ebima pombo mpona kokanga bato oyo ya ashako na aseko mais motocycliste oyo azosalela mboka azokumba mutu trajet ntina Gombe omona kumbe na 2000 mais wana bokomisi ennemi
mais hausse des prix ti lelo tomonaki place la police bakanga bachako na aseko bazosala hausse des prix boyeke mais biso mpe tolobi kala mingi te tokotelemela ba parce que motocycliste aza mutu o apesi pouvoir motocycliste aza o azalaki important na bamarche motocycliste azalaki important na bamarche na opposition mais lelo bato motocycliste bokomisi bango bakomi baennemi mais tolobi boye kala mingi te tokokende marche ti na ministère intérieur bayebisa biso lwa nini elobi ntango okangi moto kozongisa yango te boye te tomibetela na maboko makasi tokolemba te. On sait tout ce que vous faites. Vous nous avez tenté. On est fatigué. On cherche à ce que vous puissiez nous laisser vivre en paix. Même si vous avez refusé d'investir au Congo, laissez-nous alors faire la culture à l'aise. Pêcher dans les lacs que Dieu nous a donnés. Cessez de nous embêter, cessez de nous imposer vos politiques. On en a marre. On en a marre de ce que vous faites. Laissez un peu les Congolais à l'aise. S'il faut combattre l'M23, nous allons le faire. Car ils nous ont attaqués. Ce n'est pas à vous de nous dire ce que nous devons faire. Non, ce pays appartient à Dieu. Le même Dieu qui a créé les États-Unis, c'est le même Dieu qui a créé aussi le Congo. Laissez aussi le Congo de vivre en paix selon la volonté de Dieu. Nous ne posez jamais vos valeurs et votre façon de voir les choses. Paul Kagame n'est pas super. Ce qu'il fait, c'est parce que vous le soutenez. Vous êtes nombreux, on vous a déjà identifié. Nous vous connaissons tous. Avant qu'il soit tard, veillez vraiment à votre vision. Votre emblème, c'est l'aigle. L'aigle voit loin. Mais cette vision-là, elle est vraiment dans les ténèbres. Vous avez mal vu. Vous avez fait un mauvais choix. De choisir Paul Kagame, de choisir le Rwanda. Mais vous ne voyez pas ce qui se cache derrière cette haine qui est en train de nourrir auprès des Congolais. Il est en train de nourrir la haine contre le peuple rwandais, un peuple contre tout ce qu'il faut du mal. Mais nous sommes un peuple de paix, un peuple officialier. On les a ouvert les portes pour nous accueillir en 1992. Cela ne leur donne pas le droit de s'imposer dans notre pays. Dans ce pays, il y a les Camerounais, il y a les Béninois, il y a les Africains. Personne ne s'est ingéré dans nos systèmes. Personne ne s'est imposé dans notre pays. Personne n'a ces droits-là. Nous sommes Congolais, nous sommes venus ici pour vous donner notre mémo verbal. On n'a pas à se justifier avec un document. Quand même, le message est facile. Monsieur, un deuxième message. Nous vous rappelons que toi lisusu lelo bana ista batomboki basali désordre mpo bazozwa cour na ndenge esengeli te parce que bazofuta baprofesseur na ndenge esengeli te. Aussi longtemps député azozwa 21 000 $, professeur na ista azozwa 250 000 francs le mois, yozwi na dollar na to ya 27.
professeur azwi 250 000 francs aza na bana aza na libota oyo bazalaka na nsima na ye mpe mbongo yango mpe bofuta régulièrement il faut futa yango na manière moko irrégulière. Bon nazoyeba importance ya gouvernement na mboka te boyeba mpe korésoudre bozala na souci ya peuple. Normalement na RDC nomona importance ya gouvernement te parce que azosala eloko te oyo eza na souci ya peuple. Totie na makambo ya Goma à côté oyo tozokoka korésoudre te toye na kini nzela bien te na kini ezali na kini nzela bien te ezali sauf boulevard Lumumba esili banzela nyonso etikali epola. I want problems always. God have mercy upon us. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I don't want peace. I want problems always. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Ista dans les faits. Ah bah nous tous les autres maman, des ordres mystiques. Ista Lolo dans les faits. Mata ngolo dans la image de l'autre. Non non non, pas vidéo ma belle. Oh. Non ma belle, je vais